kwa Bwana yendo na walulwa nzula. Kwa Bwana yendo na walulwa nzula. Babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza Congolais ya Brazza nga Congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te, frontière ezali mabota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kaboli oza Angolais anga na kaboli oza Congolais ya Brazza Congo RDC non soki osali bongo opebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors biso tolingi tosala mosala wana nde kolongisa biso. Oui. Okay.
Pas les verrons. annonce RHR, ezali papa Tubi oyo ya Paris France Saint-Denis. Il y a ça tomoni oyo na teni koma ya misala ndenge tozali awa tozosala mosala donc nakoloba tout travaux mpona nini parce que tokomi vraiment na travaux ya suka babengaka ya finissage. Tozali kozwa peinture, tozali kokarele, tozali kopose bafenêtre na misala ndenge oyo etikalaki mpe tozali koremple mpe tozali kopave po tosilisa à la veille ya 12 février 2014. biso na Europe tolinike twamitilu sesili soki tokei kuna tokolala kuna mais toye toye komona batravo biloko nini badécoration kuna koreki balobaki ke misala nyonso esili tout mais toye toye komona papa tubi biso badecoration na kenya kitoko mais toye kutu na kenya misala eza nini kukomona non mais omoni ngai eloko na koloba biso tozali bana poto tozalaka likambo bon ndenge ezali mosala normalement nana esili te meme na kati so tolingi bato balala te bakolala te kolala eza mpena pratiquement impossible mpona mokolo ya lobi ya le 12 ekozala kaka nde inauguré donc inauguration ekosalama na lotombo ya yemei sa divinité Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel de l'église Kimbangisi et après nde tokoya kosala mpena batrapo de kosala ya sutasuta oyo ekosala ke bato baya babanda kolala. Donc pour le moment toza kaka neti na système ya tombo oyebi système ya tombo marbe likolo nase moko eza na ya kokola yango wana na système ya tombo wana marbe likolo iko donc bato baza kosala oyo bakiti tosomomaki oyo balini mameuble biloko sikoyo donc tombo likolo likuwa na se ngolo balini makiti ndengani bokolimbolela mpona kolimbola biloko esombamaki ça c'est vrai biloko tout ezali prêt mais bino moko bozali komona kokota na kati oyo tombo ezali lisese sali lokola kosila esili te donc
masese yango nalobeli na momonike biso bana na tu ate abongo toujours na masese c'est des proverbes ya baditongo kolobela donc na libanda nango okomona koza kitoko mingi pamba te oweleli mpona inauguration na kati na yango misala nano esili te soki moto alobi na wana ngwana atuki lokuta donc na lokuta okokambela te lekriste malisi o papa na biso akozaka mokuta ezali sata na kati ya lokuta misala nano esili ya biloko tu eza pre basombaki biloko tu eza kosombaki mais comme moto alala awa alobi jamais loba neti ngai nakosesakrifie na teni onalali na teni ya solosolo moya nalala na kati ezali mais inauguration ekosalama osadibilité alobaki date oyo kotopresente yango epai ya sa grandeur kisolokele lokelo charles daniel papa kulutu mwana ya liboso ya yango ya papa simone mbangu le déclencheur de la première guerre mondiale 14-18. Voilà, merci papa. Ça c'est fait une papa journaliste tambolo ko sana kasi mo ko lili ya kasi ko kala fidi na bila kwa solo on a vu ça. Merci. Sala masolo te kache lisala kache masolo te no salat yago
mosusu bazokembeleke kwa foire kuna donc bazotalaka ekekwa foire papa kulutu bato mosusu bazokembeleke kwa foire na Kinshasa toyebi te soki papa kulutu abongwami ekekwa foire toyebi te papa incroyable mes frères bazokembeleke kwa foire papa kulutu ekekwa foire sizo papa kulutu toyebeli aza na nkamba Imbangisoye! Papa Kurutu azali wapi? Azali na ekekwa foire te, azali na nkamba. Imbangisoye! Papa Kurutu azali wapi? Tomo kumbizila ye wapi? Bazokembelela papa Kurutu na ekekwa foire. Wanasepela wapi? Outi na Kinshasa na foire. Papa salanga bashekuna. Estamos a ver o papá Simão Kimbangu. A cumprimentar a... Nani atinimulongo na kusala bashekuna? Bashekupo babi. Do trabalho da requalificação da Casa dos Reis. Neste momento todos estão de joelho a receber a ação do papá Simão Kimbangu Kiangani. Este é verdade. Ele próprio papá não está a se cansar, ele não está a sentar, ele próprio neste momento está no campo a fazer o trabalho junto com seus fiéis. Isso que mostra que a motivação está maior, o próprio papá está no campo e os trabalhos estão decorrendo. Il faut aux arali moko kotianga na kati il faut za mo mpanzi ya kote kuna o comprendre pour son mo kenga na za na kati na no sala coupe E neste momento ele está no campo a fazer o mesmo trabalho. Ozwimba papa batterie chargée. Tokerazalo. Mabele. Este papá está a dizer que recebe a mão do papá. Papi. É uma bateria, é uma força. Bazokembelele ekeko kuna kaka papa Kurutu na ekeko. Biso za catholique que. Oui, Imbangisa za catholique.
bato te Namio, Salambert. Simena la caméra s'il te plaît. Ils ont filmé. Ils ont filmé. Papa tout.